Matondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bino bandeko yonso bokolandaka biso awa na mboka République démocratique ya Congo mbote pe bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo njonga njinga ya République démocratique ya Congo poninité bandeko yonso basé na mikili ya Malili na mikili ya Poto topesi bino mbote na kombo ya mfumu Kimbangu Balongo pe Bankoko tomeseni koloba manaka ya biso ndeko Ndombele ekoyaka o mabota mabino natina seyoko koluka kutungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo akoma kotambola na kotanga conscience moindo akoma kolia na fulu moindo akoma kolata na basouvatement ya tombola ya bato yeya yebite na mokuse lelo moindo nde mobola ya yambo na mokili mobimba nzoka yepende alimenter mokili mobimba yenda pesi bomoi yenda pesi mpifo na mokili mobimba tomeseni koloba talantina bongo ne songiandila bayeli susu kokoba misala ya 1921 pe bakumbeli baindo nsiku mianse mono anza bandeko balandi lelo tolingaki na mwa minute atatuku misato ba réalisateur ba pesi biso mokolo mwa lelo tomeka naino kosolola na bilembo bya bonzambe tolobi manaka ye ekoyaka kozongisa conscience ya bato na nzoto ya bato bilembo bya bonzambe na kati ya bato biso baindo toyebaka na biso te biso baindo na bandeli na ino wana toyebaka na biso te kezalaka na nzambe moko ayaka na mokili koluka mwasi oyo pa alaki femme libre te wazalaki femme ya bato une femme occupée po nzambe atayaki par intermédiaire atindi Angelo akenda ko dragele Maria mpona contrôle wana ya bango bamonaki nde Maria mwasi ya bongi na lokumu biso baindo toyebaki na biso masolo wana te makambo na bango nyonso esalemi na ndenge na bango Angelo aye a baratine Maria selon soko pe ye nzamba azalaki koya na ndako ya Maria soko bazalaki na esika bazalaki kokenda kokutanela po akoma na zemi wana akomi na zemi même pas mobali na ye ndako alobi zemi ya molimo mosantu yoka ye molimo mosantu pe apekisaki ye Joseph atuna te zemi wane uti wapi tokosa tondimi esalemi ndenge esalemi tolobaka yango na bamanaka na biso zemi yango ya molimo mosantu elandisika baprincipe ya bazemi ya bato ya bazemi ya mosuni soko zemi epesaka noze Maria twaka noze epai na biso awa zemi namona kelukisaka basi biloko ya ngai mwa mabele nebite ye kuna alukaki eloko nini certainement ya oyo pe bazemi na bango etindaka 9 mois ndenge bazemi ya bato ya mosuni elekelaka eluki pe esika ya kobotamela akokaki pe kolala loko ezalaki zemi ya molimo mosantu ekotaki sans permission mwana pa botami sans permission mais eyei na ba principe kobalena to ya kosangena na bazemi ya biso bato bandeko balandi nalingi lelo tomeka kosolola ya mwa kolembeseke mpo mitu ya bato ekufi ekufa ezeye ya kokufa
eze kokoba kokufa. Mbula moko tango nzale koti epai na bango, bato wana baluki esika ya koso refuge. Baluki esika bakoki bazwila bongo lisusu alimentation. Ande bapanzaki ba explorateur na bango na mokili. Na ndenge bakoya ko découvrir po ya bango ambusho ya fleuve Congo. Sima ya koyambaka bango tango Diego Kawazongi nde akei kopesa rapport. Na mtu ko découvrir peuple moko oyo to tanga toyoka kana musika. Empire moko efanda, bateau moko très hospitalier et basé na richesse donc awa soko to kabolaka etabe moko bateau misato et pas na bango kuna, c'est-à-dire bakoki batila yo ndako mobimba ya régime ya bitabe. Nde to yebi histoire lelo to kozonga penza mingi wana te tango lelo ba pesi biso mo moke. Ba yei koko sa Rwanzinga kwa joyi batem. Ba kumbi lisolo na bango wana. Ya nzambe moko abotana moto, ya nzambe moko azena be mwana moko afanda na droite na ya mata likolo, nzambe ngo afanda ka kuna na likolo. Moto yonso avant koma mwana ya nzambe esenga ndimela garçon wana. Ezalaki biloko ejwa isikate pe jwaka isikate au début. Mais lokola bakosaka Rwanzinga kuna traité d'amitié. Rwanzinga kwa du baptême bokonzi bokui. Akomi João I to Jean Ier adjui kombo ya roi Portugal. Roi ya Portugal akomi Nzinganku. Mais balobaki soi-disant traité d'amitié. Mpasi bandi. Roi oyo azalaki kozwa na molimo pe kozalisa na mokili. Akomi ko dépendre. Bobo sanate na baptême. Oya telema ze ko batisa, ya ze puissant, ya ze supérieur. Oya fukami ze ko recevoir le baptême, ye wana ze inférieur, ye wana aze moyambi. Et salema ki bongo lekela ki bongo, le fait que Rwanzinga kwa ndimaki ko s'agenouer et pas ya bescro ya ba missionnaire entre guillemets et balenaki na circuit solaire singa ya mokili tozalaki na période to futa nyongo ya bombu yango roi wazalaki puissant andimaki kufukama nde na eteni wana domination et bandi. L'opposo pembe a commis supérieur. Sima ya le 3 mai 1491, tango babatisi Rwanzinga. 1506. Donc kolongwa kaka na 1491, to koma na 1506. Ba bandi koteka baindo. Ba bandi koteka baindo lokwa nkoni. Babandi ko sala loi mobekwe bandi. Soit on dit christianisme, soit kombo na yoko kata na mike. Babandi ko dépouiller Afrique na ba valeur nango. Moto yonso ayibaki ko sala bende, ayibaki ko sala milunga donc ba câble ya ba bracelet ya cuivre. Kokenda bato yonso bayibaki ko sala biloko moko songolo bakisi ya poison komema. Bayebaki ko sala ba formule ya ko mbome ba corps komema. Bayebaki formule ya ko garder biloko bio donc tomate mboma boko kibo garder ngo pe mbula mobimba sanke beba. Bato wana yonso bato bayebaki secret ya fertilité ya mabele. Bato bayebaki ko sala ba engrais naturel pona milo bato wana yonso koke. La première de choses, c'est que 3000 jeunes Congolais sont bango na Portugal. Baki ko balisa bango na 3000 pites portugaises. To perdre le pouvoir. Installer méfiance des jeunes envers le vieux.
bilenge batangisi directement bilenge que bakulutu na bino mibange na bino priva bino bomo yoyo bouti komona. Tango bilenge bakomi na méfiance na bavie na bango, bavie également bakomi na méfiance. Po bilenge nde bakomi ko dénoncer un tel azena sekele ya boye, un tel et bobo son entre guillemets ba mboke alaki na ba force. Nalingaka vraiment te kokumisa ndenge batangisaka. Bankoko na biso balaki soka linga koma machina abaluki kaka na sima nzete akomi machina. Bakoko na biso balaki soka linga koma braza abaluki kaka na sambeto akoti na sambeto abimi na braza. Bankoko na biso balaki kolimwisa mboka. Te biloko wana yango ezeko mema bato kokenda kokoto na bandako ya banganga. Soit disant ko luka la recherche ya bonkoko. Te soko ezalaki kaka mokili mobimbe tambolaka na tiko tak ba osala bwato te. Même salaka bwato pona difficulté ya kokatisa bibale. Moto abeta nage na bibale mapeke kolemba. Inspiration yei kolala kolamuka basala bwato bakatiselaka bibale. Basalelaka ba pêche. Soko ezalaki kaka obaluki okomi esiko zeko kenande baindo to salaka ba charte. Soko eze biloko ezalaki bandeko mosu ba fana ndako bazeko landanga balo bibongo alinga boya ke bakoko balaka na ba pouvoir wana. Te. Ndenge lelo tout le monde n'est pas un savant. Tout le monde n'est pas nesongianzila. Ndenge na bileko wana yalaki. Moto yo sota kokai ko détenir ba force wana. C'est-à-dire ezalaki makabo, ezalaki ba pouvoir très bien défini na moto yo ko songolo. Ce n'était pas tout le monde. Et elle a quitté na tout le monde. Oyo lelo et comment moto mususu atambolaka na salukaka bamboko ya bibende mpokodia keboko lia bato keboko sacrifier bato na libota na yo lelo tolingi ensemble to mekana ino koyeba bilembo ya bonzambe bato yo tango baye tolobina na 1491 babatisi Rwanzinga nkulu na 1492 bilembo ya domination na bango bandi komonana. Bilembo ya domination na bango bandi komonana. Na 1506 babandi ko teke baindo. Imposition ya bonzambe na bango yei bayena na yezu na basanduku. Bayena na yezu na bavalise. Soko pe balaki nango. Na bankutu toloba. Soko ndimi yezu te kombo na yon kufa. Lelo tozena bilan te. Ya bato yonso oyo bango bakata mitu na refi ya Biblia. Elali kuna ekotaki na kokata maboko, na kokata mabele, na kokata mitu, na kokata makolo, na ko exploser bato, ko dynamiter bato. Ba génération elali et comme transmission de père en fils, de mère en fille. To komi ko mona ngolo ko eloko moko kotaki na docilité, na voix pacifique. Te baya liboso basibisaki. Po bayebaki ke nzamba zalaka importe te. Enseignement yango ndeze ko détruire l'Afrique tilelo. Ba même cause reproduisaka ba même je fais. Balobisaka bato na monaka élite intellectuelle surtout bamboka na biso ya baindo oyo kaka makambo ba date historique ya biso baindo naissance ya Fumu Kimbangu mort ya Fumu Kimbangu date batumbaka ya Akimpa Vita date bakataka ya Vita kanga moto eyebani même bamboka na biso
et sentoro sagana yangote moko mona walanda journal soko tanto ko koma le 5 décembre wa okomona journée internationale ya abolition esclavagisme. Est-ce que biso tokoki ko célébrer ka ba journée wana ya soi-disant abolition esclavagisme? Est-ce que esclavagisme ezalaka aboli? Tomituna nano. Babonzambe wana importé sangisi yango islam et christianisme. Et yena mboka oyo. Teko tuna fruit nango te po fruit nango ba koma déjà au départ est réservé na paradis. Paradis imaginaire. Ba faire croire yo, ba faire accepter yo paradis wana na ba dessin. Angelou na ma papu ya pigeon. Wana ange. Couleur a pembe mondele. Ndenge ndekondombe la fandi bwe na plateau. Tango na zeko lo banzambe. Bino moko bandeko balandi bodwi nzambe wana bolatisi elangi ya pembe, loposo pembe, botia mandefu ebele, bino moko boko simbisa nzamba ngo nzete, bozwi kiti ya fandela botia ngo ba doré, ba bingengi po ba dessiner la bino surtout témoin de Jovande bango vraiment ba photographe ende ya paradis bango. To fandi na bateau yo plus de 5 siècles lelo. Fruit na bango ya bonzambe persévérance. Fruit na bango ya bonzambe croyance. Fruit na bango ya bonzambe acceptation ya misère. Fruit na bango ya bonzambe acceptation ya baguerre. Fruit na bango ya bonzambe na ebite. Oyo eze makambo yonso contraire na mokanda oyo bango ba kumbela ka baindo. Nous serons la tête non la queue. Mais toze penza mikila na ebite niveau ya mukila wana ya ndenge ni biso baindo toali. Niveau ya mukila na biso tolataka na mukadi ya moto yebite. Mukadi bajwa na morgue ya benkoni. Batongo kutu nano na bomoi loposo pemba ka penza petote. Na bomoi loposo pemba ze na ino petote. Bongo sikawa soko bakeko zwa mukadi oyo akufela kinango. Na tamosu na mosuni na vie quotidienne boye ndeko na yo soko apesho sous-vêtement lata ko monango to okei ko tala mama na yo okuti voisine na yaze ko kabela mama na yo ba sous-vêtement ya lata. Na yebi ke kozala mabe, na yebi ke kozala problème sérieux entre yo na moto azeko kabela mama na yo ba sous-vêtement na ye akala. Mais boni oyo ya euti et pas ya benkoni yango na lobi tala niveau ya mokila. Balobi toko defate kasi toko defisa. Yango na lobi Biblia wana kumba be ba slogan. Lelo ensemble to banda ko épingler bomoi ya baibazé na bonzambe na bomoi ya baibazangi bonzambe bilembo ya bonzambe bato baeko koba œuvre ya colonisateur œuvre ya église catholique ce sont de pasteurs ba pasteur et pas na bango moto ko ina église a joué onction moto bazase ko baluka na sendenge to koma ko mona wana moto ya nzambe eze kokota monta ko ima kale moto nzambe nde ko ishi ba passer ba koma ko fula bato e bato ba fandi na ndako o baze ko landa bango mo baze ko ba oh pasteur Joshua c'est une onction yeso ka fuli yo kaka oh koi Dadja zena onction, dadji so kwa fuli yo kaka. Bande ko balandi c'est regrettable. C'est regrettable. Bilembo ya bonzambe pa ya bato. Ba pasteur oyo bakobi mosala oyo babimi lokwa base ya kokabwana entre bangona église catholique on dirait basé banguna te technique à l'opposo pembe
Yemoka kelaka abimisi vérité akeli abimisi information akeli contre-information pour balancer les deux camps. Na information yabimisi lokuta na contre-information oyo ezeko combattre na yango information babiloko asali pour récupérer bino na nkutu na ye. Bato basambelaka koyinana kokabwana bilembo elakisa domination ya mondele, infériorité ya moto mwindo. Lelo mondele ata alali soko ndenge nini ayebi ke na bato moko atika na kati ya boloko. Soka la muki kaka na balabala na ye to na immeuble na ye atelema ze kotala ba indo ndenge baze koleka. Ezala ba baze na mikili ya poto, ezala ba baze na Afrika. A dû planter a kitisi mo Kongo mobimba. A plaqué manzaka. A dû soko kola ya pambalati. A dû mposo a tumbingwa, a dû suki ya kalingi, lo poso pemba lobi, a zeko luka kokoma lo kwangai. Domination à l'homme blanc et bandaki kaka après juste baptême à Rwanzingangu. Bonzambe wane kumbinini kati ya bato. E kumbinini e pa ina biso ba indo. Bob to komi bongo ba observateur ya mokili. Ba observateur ya mokili. Le poso pembe a commis acteur. Moindo lelo, ça se dit facilement. Le poso pembe depuis ya kabiso. Ba mise na ye tondi na biloko na biso. Malgré ya futa kambongo. Ya futa kambongo. Kuna na Europe pour que akota na ba mise. Mais soko keko wana kako ya futela kambongo akenda ko contempla akenda ko tala. Soko zena ndako na e passer ko sala lo samba ko ebisa ye. Et keko nde kanga ka ba chance. Ya ko bwa kango. Botala niveau ya aliénation. Botala niveau ba komisa moindo au bas de l'échelle. Mokila. Na lo bibia bo futa ka soko 11 soko 12 € bino moto boyebi yango malamo. Po bo kenda ko tala bo kenda ko visiter ba musée. Mais biloko ezena na musée misala ya bankoko. Soko ata bazwa ki eloko moko ya musée wana. Tolo ba bindenge bato balobaka bikeko. Ekeko moko na musée. Ba pesi yango yo otina ndako. Soko pasteur, soko évangéliste, ayaki alobi oyo ezena na 4 misu et contrôle la kayo démon de contrôle. Ye mota pesa information en Afrique po yo simbaka okotumba. Mais lokola lo poso pembo azoki epa na yo apiaki afandiseli yango ndako abengi mise yango futela kambongo bana nanga fu bakenda ka bamona ka mise awa yo moindo awa pana yo soko nya waleli mbango telefone dadi butu mobimba na lalite nya upenza zolele la biso kaka na batol nya bongo nya walela kandenge nini soko bokei na mikili ya poto bomoni ba metro na bino ba fandi na canapé na fauteuil na nyau wana kuna bo normaliser te botala biloko ya mike oyo telelo zeko la kisa moindo ze na ino esclave coloniser telelo oliaka na complexe ba matembele na bino wana et comment bile ya pauvreté obosani ke bile eze identité ya bato bilembo ya bonzambe kati ya bato nzambe soko ebaki matembele wana eze pauvreté pondu eze bile ya pauvreté bolimbisi po nini asalaki yango oleki nzambe na mayele te mais tango le poso pemba komi koloba il faut moto ali ya bio esclave asituki et comme na minoko na bino manger bio il faut qu'on lia bio
moto mwindo aze koteka lopango na Felika alobi esengi na ngana kenda mikili ya poto na kenda kolia mbala bandeko balandi bandeko na ngai mbala moto akokenda kolia mbala na poto tozesi moto akokenda kolia mbala na poto alona ka mbala nini ya makoko ya langa ya sukali mbala nini te domination wana esclavagisme boumbu wana ezeko koba telelo ozeko sepela ko bokola nyama pokomi epa ya maître okuti maître bokola ka nyama epa na yo kaka nyama wana soko ba pesi yo ye même bonzambe wana kaka ya importation ndeko ya ko détruire lisusu ko sala na yo mais bankoko na biso baibaka ko respecter nature. Qui dit respect à nature? Respect à ba principe. Nzete zena molimo. Nyama zena molimo, ebwela zena molimo. Pona nini yamboli ya nyama fokata makila okundi makila na baze balinga na bango kolia nyama. Soko kolamba soso na kati motu akundi makila. Epa ina biso lelo. To définir bilembo ya bonzambe lolenge kani. Moto alingi balobela ye makambo. Balobela ye makambo. Sika walokola tozena continuité ya misala ya bato. Oyo ba missionnaire catholique basalaka à l'époque les lots de rive na ngwe fungwa mepa ya ba pasteur. C'est-à-dire ba jouaka na biloko ezelo kwa bizaleli. Ba jouaka na biloko yo ezelo ko la vie quotidienne ya bato. Aucune église pasteur a zeko bisayo. Ma sœur, mon frère, nzamba zotali sanga mikolo yo zena makanisi mingi. Ozena makanisi mingi zeko déranger bon moina yo. Et puis au monde a quand même un moment donné, au monde simbi mbongo, moko bo mbongo ebungi. Wana biloko yo et comment bilembo ya bonzambe pa ya baindo. Ozala quand même un moment donné, au monde simbi mbongo, un moment donné mbongo ebungi. Ozala katango moko wato simbi mbongo ozoko kokokisa baposa na yote tango moto wana zongi na ndako alobi na uti kokutana na un homme de Dieu mosali na nzambe alobi nanga kaka makambo ekomela kanga na bomoi soko moto alobi no simba kambongo ya moko ekimaka yango wana nzambe loko ebisie mais soko nzamba ko ebisa ba pasteur soko nzamba ko révéler ba pasteur ako révéler bango bolamu ya communauté mobimba mais bolamu individuel était bande ko balandi tozalaki avant l'élection en 2018 bokota na ba manaka na biso ba mission tozalaki koloba ba pasteur boloba sima ya élection bomo ya ba inde kozala ya ba congolais kozala ndengeni bino boze ba prophète ya mabala nzamba zo ebisanga mobali moka bien zeli boso mais bozaka ba jeune fille moko na balabala na bino na moni bango baze moi ba taille moko moyenne balati ba mini jupe baze ko telemela mais presque na quartier nyonso lelo ba fille ya ba taille moyenne bali ba fille ya ba mini jupe baze partout mais ebimi prophétie nzamba zekola kisangai na baninga na moninga moko boye azesuki ebele azeko combattre bénédiction na yo te to tunaka bango avant l'élection il y a décembre 2018 ba pasteur bokota sokoro lo mabino bosambela kanzambe ayebisa bino lobby à venir ya ba peuple congolais si ma ya élection kozala nini bon mona wa le chef de l'état tango du pouvoir. La première des choses à Sangisa ba pasteur
moto akoka koyebisa chef de l'état te ke liboso eze sombre, liboso boze na combat difficile, bango yonso bapesa ba prophétie ya bonheur, bakenda na ba sentiment ya mosuni. Nzambe alobaki tanga bino nde bokosala mosala bino, baloba ba réalité te. Et soko réellement bayaki na bilembo ya bonzambe, bango te balingaki bayebisa président actuel, président Félix Tshisekedi, rompre dans l'impérialiste. Mais bakolo bango ndenge nini, bango moko fruit ya Occident. Bango moko bonzambe basé ko prôner bonzambe ya Occident. Lelo baindo ba faire accepter bango pauvreté. Or pauvreté yango cause ya makambo ebele ya mabe. Na esika baindo batuna, mais boni biso to yambi bonzambo ela kaki biso bonheur, ela kaki biso kozala mitu. Mais de génération en génération, ezeko ko sise biso na le pe auto ala gina. Po ya ba pasteur boti ya bango mabonza, po ya ba pasteur bo seme. Po bango ba vivre, bino il faut bo sala quelque chose po ya bango. Bino faut boti ya mabonza, bino il faut bo seme, bino il faut boti ya badine, mais po bino bo pambolama. Il faut bo zila na paradis. Parce que n'habiter aliénation, n'habiter bandeko baindo, des fois ça fait mal au cœur. Soko pasteur moko abeli. En tout cas, beaucoup mona pression ya démarche et obtention ya visa. Il faut adjoa visa le plus vite que possible à kendako se faire soigner li banda ya mboka. Et si ka médecine est technologie est avancée, non ici ka bonzambe ali bandeko balandi bolandanga kimia akosa la démarche ya obtention ya visa na lombango pour kende sika science est avancée. Mais ce que mon dit mi abeli kota gêné prière yaka imposition de main yoka bela kanzambe, est-ce que tant yozo kamboko kansela kanzambe et ça peut ba frappe te ozena na menace esprit de mort. Mais soko bango babeli tout ce qu'on a soko soit disons des grands pasteurs wa moi sina mobali tango bango babela ki basambela te bakufi na bopito mosusu na opération. Mais au mona oze ko landetando bato basala ko opération ya molimo bande ko balandi kilo moko ezena kati ya baindo ete niveau babangisela baindo bolanda ka bande ko ndombela wana te akomema bino na enfer wana bazeba antichrist te. Même na mokandango baloba mingi bakobenga bino na kombo ya Yesu bakoloba ngana zalia bokenda te po kozala kuna te. D'abord ye Yesu sango azenani, ye Jésus azenani. Pour même soko balobi na zemi yango yo nzambe yaki ko sente mwasi ya bato baloba ki mwana ngo komone kozala soko Emmanuel, Dieu parmi eux les Israélites. Jésus bimela wapi te fruit ya bonzambe pa ya baindo ko sambela ya kunganga ba veiller sonoriser lelo ba comment ko kosa bato parler en langue n'habite soko lingalo ngana zekolo ba eze langue te n'habite ozeko kana na ba intellectuel pasteur wana azalaka licencié en te to komina na tango ya ko parler en langue. Donc tu oteaki wana ozaki koloba nini ze langue te oteaki soit oteaki na français soit oteaki en anglais soit oteaki pe na lingala to na bankota na biso mosu chiluba swahili pe bongo na bongo ze langue te fruit ya bonzambe pa ya bai pasteur wana bongo soka bandi ko parler le bino en langue au sentir onction zali amoni onction wana
na pauvreté tango azongi ndako ake koluka sakombi ya fufu ake koluka sakombi ya loso asambeli ya ngangi tango azongi ndako na bango ake kotuna biloko na ngeze esika nini bato baze ko comparer te bomoi ya ba peuple yonso tozwa bomoi ya loposo pembe bomoi ya barabe bomoi ya basiatique bomoi ya baindo totia na ino wana to comparer lelo epa ya ba chinois ba japonais ba coréens âge ya succès eze de 15 ans 25 ans bana baze ko kela ba téléphone ba ordinateur yonso ba panneau solaire âge wana sika we pa ya baindo bozwa âge wana ko banda 15 ans te 25 ans âge anini botala bilembo ya bonzambe bandeko balandi botala pa ya baindo de 15 à 25 ans eze âge anini mosala nini bana wana basalaka inconscience tant on soit zéro côté patepanano na université alandaka coureur de jupon soko ba pesi mo mbongo ya syllabus ça dégrainé soko syllabus c'est $7 ayebisi na ndako $10 soko ba pesi 10 azena 3 robimana petit chéri 7 yango kosombela syllabus mais botala na bamboka mosusu oyo basambela katero kwa moindo o basambela katero kwa ba africain basé kokela basé komisale la biebiso basé na biango posa kolandela ba difficulté o ezingeli bango et pas ya baindo ba observateur ya mokili te na 35 ans montaze mwana azé ko continuer ko vivre accroché de ses parents apotane la kamoteke yena baleki na ye bako discuter la kabiloko oh maman oh mais fufu mo tena sa ngeze mokie bakiza na ino kuno di azé wana à côté de sa maman un homme de 30 ans moto ya 40 ans azé na ino mwana leki et bébé o faut ba bokolo mais botala bisika mosusu beaucoup mona kaka na ba information na ba journal Macron fait pression au président Kabila Macron fait pression au président Denis Sassou Nguesso Trump fait pression au président Alassane Ouattara mais mon colonie ni peut kozala président Félix Tshisekedi fait pression na Trump mon colonie ni kozala président Denis Sassou Nguesso fait pression na Macron te bota la domination kela si yon so tangia wana Afrika soko kako mati avion titre académique ko ina aéroport anjili ata bango ba intellectuel balingaka te toloba titre académique ko elaka kuno komi moto abechafaudage awa licencié Lolendo soko ba eli okope moko toke ko beta brick awa ko sala yango te awa foza la bureaucrate mais soko bokei na mikili na bango bazé ko reconnaître même pas enseignement bango moko ba imposa ki epa ya baindo baby keze ba imposa ki bino biloko bizangiti na biloko ya salite bako accepter yango ndenge nini bako accepter yango ndenge nini bande ko balandi bo souffrir to kabona po mokolo mwalelo toko kenda na ino mikolo yo toko simba na ino bilembo ya bonzambe kati ya bato nous serons la tête non la queue verset wane longwa na Biblia to boko bakisa yango ndenge boko mako dévier to c'est la tête en esprit te soko c'est supérieur en esprit et ko moni sa mana physique awa to vivaka na monde physique pona nini bango ba pasteur oyo bazé ko véhiculer message wana bangonde ezalaka na butu bakutani na nzambe na tongo bakumbeli biso rapport pona nini bango moko
bazilaka te bolamu bonheur wana ya paradis. Po ya ba pasteur journée fériée ya offrande ya la te. Journée fériée ya mabonza exustaka te. Nzoka bakoma déjà ba millionnaire, bakoma déjà ba riche. Ata mokolo mosusu te bakoki baloba lelo na église bino botia na bino mabonza te biso to kosunga babola ba recenser babola. Non. To monaki awa na période ya état d'urgence awa bake ko fungula ba compte bancaire soko ba M-Pesa ba yoka yango sonité. L'exploitation de l'homme par l'homme. L'exploitation de l'homme par l'homme. Batomoko balingi maboko baze ko exploiter ba donc ndenge loposo pembe au départ ayaka ko exploiter ba indo. Tango alingi akenda a former ba mindele ndombe. Bino na bino botika la bon élever classe moko ba exploiter bandeko na bango. Yango bomonaka pasteur tiaze ko sala église vision eze un jour comme akapeka amikila poto. Il faut azala na contact direct na ba maître na ye bato ya servaka. Bonzambe ekolongolaka bato na se ekotombolaka bato. Soko bozena molimo mon santo epai na bino. Soko bozena bonzambe kati na bino. Il faut boza la mesure. Ya komik sale la biebiso bozena biango posa. Nigne de ronjaka baindo. Tozena na bashit. Lelo tozena eleko ya énergie. Il faut toke la courant. Ba génie ba bota mikati na biso. Po yango wana bonzambe. Bana na biso basé à mesure ya kokele la biso biloko ezeko tungisa biso. Tolo baka sida lo poso pembe na salaka yeko beta na Felika. Mais soto zena bonzambe bana na biso fo bakela kisa sida. Soko to zena bonzambe ba dirigeant na biso fo bazala ba maître ya mabele na bango. Bakoki ba subir ba injonction te. Lelo bakoloba Macron azosa la pression na président chinois. Bandeko balandi bonzambe oyo ekotaki epai na biso na moins ya mbula moko elakisi domination ya bayeba kumbelaki biso yango bato oyo bakoko na biso babengaki bamputu mputu pauvre bato wana lelo bakomi référence. Moi si poazala na plante tina loketo. Moi si poazala il faut aplaquer manzaka. Moto po monana moto azena beauté il faut mitelisa. Bosala kabiloko wana yonso po nini. Te esclave azeko luka akoma loko a maître. Nzokande moindo être naturel. Moindo nde être moko pur. Loposo yonso moto akokia koma moindo azete. Namba loposo yonso. Po yo ze sacré. Yonde bandeli. Tango mokile ezalaki nano noir. Na kati ya moindo wana mokile ezanga forme. Kaka be molimo atata mokile nde ezalaki na kati ya moindo wana. Moindo ezalaka couleur nini? Butu ezalaka couleur nini? Bongo na kati ya couleur wana nzamba ezalaki mondele, nzamba ezalaki pembe, na kati ya noir wana. Te mento, to mituna te. Boni bakokumbela yo Biblia ya sanduku. Balobi to memeli yo nzambe. Biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka mosusu ya bola musiba indo matondomi.